Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Idée nanga ezaki. Elonyo ye na émission na biso. Eloko nanga na yeli an émission. Soki ndeko nanga lina alinga makambu ngana yeto kabwana. Mobile ne lelo azoyeba makambu wana. Ke yene nga zawana ngana yeto banda bolingo banda na interna. Pas journaliste. O ngana koloba na misu. Po namone bofite namone mbanda. Non, s'il vous plaît. Ozomone mbanda, pona nini? Pa Chris, yozo sidika kutu koleka ngate. Ngana osidika ne koleka yo. Oyebi ke ngana ndeko nanga to bandi bandente yanga. To bandi bolingo ya koza mwasi na mobali banda interna. Pe ide wane uta pa nani? E pa mwasi na yo. Tinenge yo obali ye yeba ke ko bala yo po bala ye ngani mna pesa njela. Nga na pesa koke bala na yo me nga na pesa njela ke o anjima yo bala pona ye kaka linga ka bala ote. Zala ngole lamba to lo na penela mba bien na chaleur. Wana kuto yoki nanu ka mususu. Yeba ngo ke baze minyon so mwasi no. E bimaka ye bimaka te ngani mna longolisa kengo. Quoi? Omoni yo akoyo ningo yokusanga ondimi yokusanga soni na plateau awa yebonga na rando ekoti yoko tuzeli ye natana na yote yebo ke ngaso na mono nzela ngana obetisa yo betanga yo pe yo yebango ke soki problème komelo za sima na moni yo oselote nazana awa nazana tena kolanda na yote me yo kanga na so bima na ke no tika bino awa na kola sabino ke ngana yaya oselote Dino omoni c'est pas bien. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toqué dans la Bible, dans Psaume 68, verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. Tout soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre baso songa classe. Ndenge yo osepumona rapona kosombela bana no biloko. Soki po osepumone pona bana oyo baza ba innocent balinga kateke ba parents ba kufa. Mais Nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Boza ebele beaucoup na biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na babone na biso nyonso oyo ba mesala kota la biso. Soko ta la bravo Jésus-Christ, zoa temps ya ko partager, zoa 3 secondes. Voilà, partager na ndego oyo ayebi non te ke bravo Jésus-Christ ekoleka. Merci beaucoup. Merci pe na sponsor na biso officiel nga lo barake soki yete tozao tozalité apesi biso succès, apesi beauté, apesi élévation, apesi nyonso pour ne pas tout citer ici. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors, il y a Chebiso télévision. Il y a un chic moukadi, akoya kata matakata, mais tozali quand même parce que dans la sponsor on a biso oya timba rabiso butu moi, il y a un biso elongwa, boya biso te malgré boso ton abiso. Un grand merci aussi na fondation Maman chez la Mwanda depuis États-Unis. D'ici là, à chaque parcelle, ils ont marqué déjà, mais bandego nyonso balingi ba soutenir fondation Maman chez la Mwanda, orphelinat chez la Mwanda, pour être atongela bana ndako ya kovanda, pour balonga na ma place à kofutela. Nzamba ko pambola yo et si que to continuer toujours à soutenir bana oyo, bo benga numéro ya Maman Ornella, ils allaient payer un numéro payer Maman chez la Mwanda, ils awana bo solo la naie. Également, je dis un grand merci à la fondation Maman Denise Nyakero. Un grand merci à la fondation. Un grand merci à Oyo Balinga Bisote. Tu penses à rappeler Nabuno. Oui, on vous aime beaucoup parce que depuis que Mouté Mabé,
ils auront la souka nango. Mais il dit que ça qui est bon on a mis thème. Baneko ba bolingo pour ne pas beaucoup dire, beaucoup parler. Nazana plateau nangai na invité mokolo nelo. Aye koloba nini. Un grand merci na héros dans l'ombre, na moni mongo Denis Mosolo. Elias, merci na mosala kitobo sala. La grande, na passion beauté. Yaya moi si na passion beauté. Beauté papa journaliste. Toyambio na émission na biso moko lelo. Lo lengi ni no découvrir émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Bon, jusqu'à quand que natala ki bino na télé. OK. Tala bino na télé na yo mona ki ba histoire na yo oyo télé kaka. Vu que ngapi na sana ba problème que zo déranger bo mo inangai. Ya na ba kité na zwa ki numéro na bino. Ndo mona ki appel na nga na benga ki yo. Pona ko ya ba problème na ngai pa na yo. Ko pisa nga solution ba problème na nga. OK. Problème mango zalini. Bon, problème na nga ezake ngana na grande sœur na nga. Na kombo ya Lina. Tozo yo kana vraiment te. Bon, problème na nga na yeli vraiment na mokolo lelo epa na yo. Lina aza grande sœur na nga. To wuti na ebanda internat na aja mukie ba parents batinda biso kuna to kenda otanga kuna to sisi betidi kuna. Après avoir conçu sa bêtise, bitin photo zonga na maboko ba parents. Kasi na biso to silisi yango to zongi. Mais tine to zaki na internat kuna. Ndeko na nga Lina wana. Akomisaka ngai tina na niveau ya koloba na nga ki ngana koma mobali na ye. O sugar ndengo zalaka. Sugar ndengo zalaka wana. Ozalaka na ba aspect ya bana mibali. Ozalaka kaka bien. Ngana sepe na ngai okoma no mobali na ngai. Wana kati internat. Na kati internat kuna. Debo bandi sikoyo. To bandi ko. To yopoza mwasi. Avant comme mobile non comme mobile. À l'époque, on a moi. Bon, nazalaka mwasi raté. Mwasi raté très bien. Si ko tango komi aux arta tout en longtemps on a dit mwasi tant on a na mwasi. Tant on a proposé yo ndima ki ombala moko. Yaya mutayela ki oli solo ya boko mako. Yaya na ngai papa, yaya na ngai vraiment mwana mama na nga, papa moko mama moko. OK. Nde a proposé yo. Tant a proposé nga na ye toko mako ko bima mwasi na mobile. Bon nazaki na choix te po yaya ne mutalobi na nga. OK. Na komi ko sela eloko o yaya na nga alobi na nga. To komi ko bima nga na. Papa. Ndeti te me mwasi na mobile. Très bien. To komo bima nga na tine to sisipe ba classe kuna na. To bimi awa. Yaya aye ko bala. Tangu yaya ko bala après 2 mois papa na maman bakufi. Tangu bakufi yaya zwinga naza na ndaku na ye. Sko vi ke mobile ne wana zambanda na ngai. Donc ngana ito otambola ka bien te. OK. Oza bien na place na ngata ke mobile ngapi mobile. Ja na place na ngai papa. Ngana ito otambola bien te. Ngana zo komisa yaya tina bilengi wana yo yebika papa. A côté wana o mobile na ye kutu azoko kokomisa yete mobile ne tous les temps. Yaya yebisa ke mobile akoma kate. Oh mobile. Tango toke malembo ke mombango tozo ngomba mukesi mana internat. Tango proposé yaya que beaucoup ma moi sina mobile et yaya proposé yo yo petango o meki mkola liboso za inde ngini omona ki onde ngini na mona ki ngwelengi ya makasi. OK. Bilengi oyo nanu na tikala ko zwa te siko na zoka ngopa yaya. OK. Ale yaya e komiti na batamo to 6 pe classe ka nde na bandaki. OK. Ke abala entre temps bo mana yaya pas ayi olinga mibali na ye yo pozo linga. Comment il a vu comment il boit parce que il a na yo déjà comment il a ta loi mobile quand si comment on a ta mobile na époque ni quand botisi université tangu na silisi kuna sisi betidi na biso nde ma komi ma yaya nde komi sko yaya na bimiso to bimina yaya to zongi ba classe siliti. OK. Bimina yaya to zongi na komi sko noko lokola yo papa journaliste. Wano ko lokwa ngati. Boye to yo kana tenga nayo. Si na rappelo ka ke no ngana nzamba salanga boyo za mwasi okoyi mobile. Différence eza wana nde kona ngai. S'il vous plaît. Papa journaliste. Ngana ye na dossier na ngai yo faut traiter dossier na ngai ko bande contrôler ngate. Te limbisa nga suna lo mbabe. Siko tangu yaya bo abali. Akena ndako libala. Yem ta proposer ki oya po azaye na besoin na yo.
Il est quand même pour aller bisa oyo vana et pas inaï. Bon. Kokene nanga pa yaya, tangu papa na maman baye kokufa. Mais avant ngana ke pa yaya na yaya to betaka na biso, to betaka kaka. To betaka maliga nda walibala mais bo betaka. To betaka. Wa bonsa ngwa na hotel to nda walibala. Kaka nda kuna ye. Kala nda kuna ye, wana mobala zate. Bon mobali mutazalaka na été tout le temps voyage, akenda par-ci par-là, déplacement mo inutile. Take yo zana mwasi na ndako. Ngapi na yaka na ndako na ye. Bosilani. Tozo renie kaka wana. Ya ko zoe pe ko longole ko ke ko lia pe taba pe na sheta. Na yibi ye pe to ke na eti sheta. Okay. Lié na ye, to meli na ye na zongisi. Tangu papa na mama bakufi, yaya tali ki ete, leki na nga comportement pa yebi nga za na comportement mabe. Na comportement mabe. Très bien, OK. Na comportement na nga ya mabe wana nga za na ngo, pa mutu musutu to pa noko, te pa tata mwasi akokovanda te. Encore pas za na ye mobali na ngai. Ayaka kovanda pa na ngai. Koya na nga na longwaki na ye pa yaya. Sota on na ye pa yaya tant kuna zaki na nga pa na yete ba makambu susu bande ko leka entre ye na mobali ne. Moyena ye bananga ezati. Sko na ye wana yaya sko yo ba makambu ikomi ko leka na ye na mobali ne yaya komi na niveau ka lo bananga ki alingi susu te relation o yanga na ye to kabwana. Oh. Boyo o separateur monyo mabe ponani. Mais wana zande ko na yote. Bon tango yeke idana ye beta ngana zande ko na ye. Mais pourquoi que le kabasi mususu ayo to linga ndeko na yo? Ba na sana base bele papa so ba bimi awa ko supporter bango te. Mais ko olingi sko ya sabali pourquoi tikeli tanta sabi na ye. Ngana ko tikeli tante po ya tikela nga tante yeni mtu ye baby sanga. Ye mta baby sayo. Ye mta baby sanga. Yango bibo ye pe otika ete. Ngado ye akotika la ko bota te, ngapi na otika la ko bota te. Tous les ema obandozo na ndolongola yengoka. Tous les ema obandozo ngana obandolongoli na bana ko longolisa ya. Dans la télévision ko ba modèle wana te. Dans la télévision. Mais si ko tango yo olingi yaya atika makambo wana te. Yo sko ide no zani. Oh. Ide na ngezaki. Elo nyo ye na émission na biso. Eloko na nga na ye en émission soki ndeko na nga lina alinga makambo ngana ye to kabwana mobali ne lelo azoyeba makambo wana ke yene nga za wana ngana to banda bolingo banda na interna ayeba ngona mutuna yeke baze minyoso mo mwasi na yazalaka nango baze minyoso mwasi na zalaka nango azane na problème ti azakane bien ngane mutu longolisa kengo po akotika lako bota te ngane to zalaka bongo oge makambo na o comprendre te pardon boko tselanga nanu yaya na wazali to zwaki ye ponga lingi to solo la yo lobby yaya lobby bolukelanga yaya boko tselanga ye mais avant tout total sport et oyo ya comment kolo lopango le en attendant ba kolokelanga yaya et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bravo José. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasi te ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pisika na yo. Bino mo bomoni ke ngambo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki muka di yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na mai et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire ya Lopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Voilà, de retour mesdames messieurs, c'était là les spots comment Kolo Lopango na mbongo ya moke. Maman exaucée patience. Bon séjour na Kinshasa na pesi mbote sika ozami. Bandeko babolingo samedi oyo tokozala kuna pour na visite à terrain bon vendredi samedi tokozala kuna benga biso na lombango po boloba papa chic o likamunini tango yango oyo boza mapango na bino na mbongo ya moke ça veut dire maman exaucer patience apesi biso chance wana
Voilà, aux prêtres, il y a qu'au affronter, il y a un ayo. Oui. Ok. De Goliath, beaucoup de langue, Yaya, s'il te plaît. La grande, bonjour. Non, zoa micro. Zoa micro, fais ça micro. Zoa micro na yoana, fanda maman. Ni tension. Joana, Non, Yaya, s'il te plaît, Tosoanate, la grande, n'a pas son beauté. Oyebie? Lake Nayo ayo comme on a vu sur lobby yo lingo boak ça y est parce que yo mtu initia qui est na makambo yo lingo tika yo olongwa otika ya lobi moya longo ezalité et bandaki lo lengeni no initié Lake Nayo ti akoma lelo lesbienne munene boye azu forme na mibali et bandaki lo lengeni to shugo pusa ne kokisami do sa pusa ba lange kufa c'est ça yango lingi sugar et libala yo kufa te la grande et bandaki lo lengeni po ndeko na yo akoma lesbienne munene boye alobi yo muto initié na encore une fois na tuni motona pa a faute na ngai parce que suna sala ki yango tembe nyuso lingi ezala te non di maka ba faute na nga papa eloko ya ko sala mangana leki na nga papa so internat bon vous les avez vraiment pas pour nous linga mibali ya on est kinanga bon et ça il on peut l'ôter tout comme nous moi non parce que ni la moindre monde il est pas qui na passé à ba mibali tant to c'est ba classe to yo kozonga ba para to continuer en tant pe na yo kozwa mobali na ngai ayo ko bima bala ngai bon a permettre qu'il ne penga ya bala na yo mais to continue en bon na mona ki on peut mabete papa na yo ko mananda kuna to salara marambwana ya mabe na yo vana na yo comprendre que ça bien dit eza mabe parce que ils ont frené no misala nanga ils ont frené musala ya mobali nanga na ebisileki nanga to tika to soli on anda kuna to tika makambo eza bien te mais leki nanga likoyoka alingeta koyoka ngati sku amemanga ti awa aya ko exposer ngai eza bien te papa to ka vraiment na sepel nango te mon arti osali ngano to kabwani to to suleki nanga te ko kontenga su ya na yo te ba para ba kufu batika nga maboko na yo elo to bosa na yangwana madame soki madame mademoiselle na benga oza lokuta tabalina mususu tabalina oyebisanga ki mobali na kokana te lokote na zo peso ba sentiment mo boye lina yo moi si yo na peso ba sentiment si c'est vrai que yo le baki na que papa na ndako ako komisa yote c'est vrai papa ezanga ndem na yebisa ki mais ngape kam na lobi to tika je m'en ba sentiment na yo wana foto tika ngo yo kanga peti zongo bena tango bena na mutu na yo bien sima ngana yo to kokabwana te bona nini kasi bo kabwana te papa nabi wata papa on a sepé ça ya ngwana o tali bena bien pas je bena bongo ouais très bien sikoyo o poani bo kabwana te ngana to kabwana te po yene mutu ayela nga esprit wana tindenge na komi mais alobi botika kasi pourquoi jamais bano forcer la makasi ya tikela nga nzela linga na obasi no misho ebele mais ala kananga ngapi na tikela nzela pa bala na yo meto zaka nga na yo shuga yo kanga siko nga siko na boyi tikala na basi na yo wana ngai pe tikanga kimia libala nanga pardon na sengi yo tika kimia libala nanga ko linga te libala nanga kufa pardon libala benezo kufa lelo po mobali nako aroyeba ngo shuga do libala lelo nezo kufa so ngana to koma ba fazer lelo shuga epi ko salinga no mabe to sali no momba to mabe shuga ko bele zemi yo longo lisinga mais yebsa na comment tant boza na carte internat
tango proposer ye parce que mibali bazaki te bozaki basi na basi leki na yo akomako sepelisa yo tango mi internat parce que eloko nini banda ko sepela pe na makambo yo parce que tout comme na niveau oyebi c'est que non na ndako tout eloko ya te yo sala kango bien c'est que yo po sepela na eloko ngo papa na sepela nango kala mais la minute nga na boyango parce que na ko comprendre que ça bien te ça pour nini ça bien te comprendre la eza bondoki o comprendre onde ni eza bondoki na nini sali ki o comprendre que eza bondoki papa makambo nga na osala nga na leki na nga enan efrene musala mobali na nga place mobali na nga okende e simba te efrene pe su makambo na nga pe lo na ko comprendre que nemto fenêtre na bana nga ta misatu mais bazem na nga ezolongwa ka bo na buzoba na nga ne ko comprendre que eza na tina te mam to tikango to stopper tu nga na boyi na lingi te ina lite makambo mbali na nga yo ko poso yo kengo ebomela nga libala déjà o leki ya ifo oyeba ngo ata ya yo kite ba otala déjà na émission eza que malamu eza po lingi ngo lisusu te soko zai na kati wana ngeza mabe to lukelo lengeni to convaincre papa pour que libala mino za malamu papa na ngai na bengo ka papa pona osepelisa yo ndeko est-ce que olinga ndeko na omingi na bolingo ya yaya na leki tellement makasi. Mais pourquoi au sala il oka osenga? Papa, ko do point wana ne en tout cas na ko mate. Est-ce que oyebi ke aza mwasi abat malgré boza yana liki siko ayo dépendre na yote moi toke na côté justice na ko sambisa yote. Soki mobali na ye a prendre makambo bako kanga yo pe oyebi eza infraction. Na ko ta prison pour na ye. Ni ko ta prison? Si. Pour na ye. Ngana pe na kende vraiment boloko pe na prison wana na kinda ngopona. Est-ce que yali kamususu batami na sima ya koboya na yo que grande sœur kabana yo te? Ezali ko papa. Ezanini. Na lingi o se défouler grande sœur azawa. Loba mama kamunionso o ko loba na ye yo solo na ye. Lina. Ko bo santé ke to sala ba impact mo ibele. Ko bo santé ke impact ya nini? To melana makilanga na ye? Non, c'est pas possible. Tata na ngana sama bele. Non ko ça. Bona zwani. Inconscient. Ayebi ona oloba. To mela na ye makila. Après avoir na makila wana, ngane to loba maloba. To zo kumba to kanga. Yesu ka garda kumba na nga kumba dana buaka dana mai na mai deze ya njile chola de kenda. Sikonga na ko boyeka bwendeni. Ngana ko boya ete papa. Yo zana tena place. Ya ngonde ozobanga ke lelo atika yo. Bongo na sula la ko ikosunga na problème wana. Oya ko bikisa yo oya ko restaurer vie na yo pe obongi ozongi moba ozongi mwasi lokwa basi. Na l'action mutu wana. Eloko pena ne kutunga na zo banana ebandeli pena ngana zo boya ne pena yangwana. Eloko yango ne pena nenga na olingati. Siko eloko ni osepela na ngona kozala mobali. Apa donc ya na yo nenga komisa yo mobali. Et sepesa ko na nini? So sepesa ngana nini? Yo na ndako no sepela na mwasi na nini? Ingana zaka na mutuna. Na ndako no sepela na mwasi no na nini? Ngai ezali na nzamba salanga mobali. Ngana tuni kaka yo pesa nga réponse mutuna na ngana ndako na yo sepela na mwasi no na nini? Na sebele pa botelanga bana. Na répondre quand même malgré na ko répondre te. Abotelanga bana. Wana ne ozo kimango. Na kimi te na répondre na mutuna malgré na ko répondre te. O kimi yango ne. Ngana sepelaka na ye na nyonso. Donc na ye awa na ye pona sa aventure te. Na ye pe pona sa théâtre te. Donc na ye na passe nyonso. Yeki mobali o ngana zo se sentir. Yango na ye na ngone liboso na. Ozula nga solutionner ya ba problème oyo. Soki ya ko kabwana mobali na ye akabwana ye. So ba ko divorcer na bango. Eza na ngomenga na ye kaka. Na koza na ye profitaka na nini pe na tunzongi solo mutuna. Koza na ngana ye profitaka na nini? Na profitaka na ba sentiment belé, salanga. Na ba tendresse na ye pa na ngai salaka nga kaka. Bien malobane lengi liboso na ado devanga. Soka zo lobana nga na mona ke lokola ange mo boye ne mtazo lobana nga. Donc na mona suke ya na ngate me na mona ke angelu mo boye ane liboso na nga. Yonga na mona pa na ye.
Siko yem sanga omelaka masanga. Na melaka. Omelaka masanga. La grande. Nabi ke yoza yaya malgré lelo ya komi mobali. Ozaka yaya. Ozana décision pe ozana droit, ozape na pouvoir ya kosisa makambo. Na lingi otala petite sœur na yo, hein? Leki no mwasi oso anaye. Otali seba inconvénient makambo oyo ya mabe oyo na ko menacer yo, oyo ko koma na mariage na yo, oyo ko koma na vie na yo. Na lingo lobela ye nan. Shuka. Shuka naza ya na yo. Bosana nyonso otosala kinga na yo. Bosana ngo tyango na mupanzi shuga. Esko oyebi ke tosala nga na yo eza mabe? Eza mabe na miso ya Nzambe. Tosala nga na yo eza pena mabe makasi shuga. Pardon. Non sengo pena pardon. Totika makambo. Pardon yokelanga mawa. Sauver libala na nga ya na yo. Pardon. Pour ce lelo likanga na to continuer. Ceux qui le va benga miso na ndaku. Parce toza, to kende wapi. To suka na balabala. To ne sika okete, yo moko yebi yango bien. Alors, juga na osengo pardon. Totika makambo. Totika makambo pardon. Yo kelanga mawa. Yo kela pe momba yo tu mawa abmisaki mbongo ne pona ko bala ngai. Pardon. Nakoki oloba. Soko oyoka nge eza malamu. Ngapi nakoki oloba. Yana nga. Talinga ko tellement makasi. Tellement oyebi. Nakoki ko tika lelo ke to tika. Mais tango zo bozo bosa na ke ben parti mo beki ngana to signa. Otala teke na leki na yo. Otala teke ngana za leki na yo. Tango ozwaka makasi ya oloba na ngaki ngano poto tambusa bolingo bien photo signer ben parti. Be parti wana na bando sana ngota ke yaya na nga. Na tala kateke un jour mabeni ne koki oya. Oyebi ke komela na makila na bolingo. Ezara mabe. Tozwa kumba. Yo mto yelanga kumba wana ti. Oyelanga kumba. Shuga na surprise mona ina sala yo. Surprise ngo nini? Obimisi kumba na kati ya saki na yo. Na posa to kanga bolingo na biso na kati ya kumba o. Oya na de kumba. Ozwi ya yo. Olobi maloba. Okangi. Ngape na zwi kumba pesa kinga na lobi maloba. Tokangi. Après avoir kozwa kumba wana, oya nga na buwa kango kala. Kala. Siko, olinga na bela liboma, likola bolingo na yo, pona ben parti nga no to signa to ningini. Meka na nuko kota lisanga na. En tout cas ko kabona vumanga na yo nazo lobango na misu ya papa journaliste eko simba te. S'il vous plaît, soki nga zo etan yoko yokanga. Soki to koma ba fazer, seki to la na baba na nga na yo. Soto obetela bambula nga na yo elongo. Atape 10e mo bambula 10e mo ezaka makasi to ko pola ka nga na yo elongo. Donc naza vraiment na chauffe mati. Ata mo bal no bimi awa. Elo oka na zo loba, ya onka na ko loba. Ah Lina. Tana na sali o mutu na bipesi pe ne balinga ka pe mo mibali pe yo. Yo yebe taninga olinga pe na mibali. Yo yebe ninga ko linga mibali. Mobala ngo papa après toi ko kana eloko te. Oko tika no ete. Akoka eloko te. Shuka isko kotika magambo oloba wana. Okotika magambo oloba wana. Sugar. Mitala bien. Après tu naza ya na yo. O ngana oloba yango yo oyoka. Oyoki? Sugar o ngana yebisi yo. Etika la bongo. Busana ba impact wana. Tokete na église babonde la pona biso. Sugar na singo pardon. Na koki même ko fukama. Pardon. Ko fuka te. Atika alongola mo wana ke arotika te longola nde mo wana. Sugar pardon. Pardon leki nanga pardon. Na kokati. Na boya ngotenga mna banda ki. Menga pe mna bito tika. Pardon. Impossible yana. S'il vous plaît, limbisa nga vraiment. Na kokati. Eloko yo zolo bananga na sala na
oyebi da côté ngano da tokuma na kokoka te okuma côté ni pas journaliste okuma what akomisa ngai asepelisaka nga tous les temps nazala na ye namona ke suya na nga te tuna na mutu na moko un peu bizarre yo za mwasi siko bosala ka bolingo ndenge ni boza na système à plastique to bosala bozala ba nanya plastique bon eza nango menga asala ngo te yo sela kani ko bolimisaka nanu po na okupona yo sela kani naseka nanu po kanda na eza nango me ozo provoquer nga osela kani lo osepisa kaye oyo za mwasi lokwa yi osepela kina ni kaka meme eloko nazoboya me yango yo zo repetaka meme eloko kaka papa na yeba nanu pe mandengo osepisa po lobike non na oki ba parole romantique awa osepisa kina ni ndenga yo sepelisaka mwasi na yo ndenga pe kana sepelisaka ye menga na mobali yo nga pe naza mobali na ndenge na nga na makambo na nga naza mobali ntango alandaki nga seke yo mituna wana fo tuna ne ye to te ye ko c'est trop dire pesa nga ka mwasi na yo nda oyeba question na sepelisa ndeni asa mutamu kuse omona na silika pe mais tozokende comment respecte na muninga na hotel na ntango yo zomangenga respect ozomona ngo te je suis pas ton ami ekomi yakanda mwasi na nga yolukani na makambo yo tolobi na nga ke ezokende yana yo makambo tosala wana eza malamu eza malamu te bien si kasi nakende te na ngambu na yo kasi yango nalobi pesanga mwasi na yo mwasi na yo akoyeba ke basalaka nini yene mtu akoyeba sango wana bokotelanga papa ya madame ya nani mobali ya mama na biso aza bokotela ngai ye au moins ko résoudre problème mpona bokotela makambo nga déjà na mutema mokuse awa o bato bayomona papa shiko mosika plein d'émission bokotela ngai oza okomi papa mosusu yo moi mutu oyo yo moi tawo ya ngai la grande na otuna boye parce que leki na yoyo na o comprendre te nalingi nakota papa aza bokotela nga papa s'il vous plaît asa l'entrée entrée nae bonjour bien bio bonjour Estika télévision chez Bisso télévision bien bio papa bonjour. Non, on a la télévision et le Kozate. C'est votre femme, non? Matamiko? Oui, moi, c'est ma femme. Moi, c'est Nayo. Oyebiye Kuna? Ok. To Bengisio, parce que Makambo Koleka entre moi, Sinayo, na petite sœur Naï. Après les courses na ya place boy na kuti mos na awa bébé zani chef yo linga to bengo papa mais quand on ko expliquer papa Chris oyebinga bien que naza ndeko ya mwasi na yo te yoka soko zwakanga petit sœur ya mwasi na yo longola ngono vraiment na mutu na yo ifasango na ngana ka petit sœur ya mwasi na yo te mena ka mobali ya mwasi na yo wa oyoki papa yoka zwa penda temps ya ko mobali ya mwasi na ngai zwa penda temps ya ko yoka nga po na bombi na trop nakomi kasi encore ye alingaki koma na niveau ya plateau toza penza awa po na kosilisa ne dossier oyo non nakata ote pardon bobalani na madame ali bobalani ya cela 8 mois boza na rien ensemble tient na ndako tout ce temps là on a été que non le petit sœur ya mwasi na yo azali lesbienne ngana non na zote matana Attends micro toi bouge micro na ndako to solo rapidement bien je suis bâti yombanda na ngai
Mais non. La grande, na lingi expliquer mobali na yo, bozana ba jeune, bo tukubala na lelo yo alobi ba parents ba mona que ozalaka na leki na yo ya mwasi chef tokata ke maloba na lingi solo la olinga loba nini pona kata ke maloba. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas na nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamu nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle nzamba débloquer ngo na iba kité ki kozana na bopete boy vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nalinga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou, tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo salelinga. No pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe de bokobika na dozela bino na moto pas journaliste onga na koloba na misu po na mone bofite na mone mbanda ngala ko zambana nayo non ko naningi ko chakanda liboto te to ke malembe s'il vous plaît ozomone mbanda pona nini ba Chris yozo silika kutu koleka ngate ngana osilika ne koleka yo oyebike ngana ndeko nanga to bandi banente yanga to bandi bolingo ya koza mwasi na mobali banda interna pe ide wane uta pa nani e pa mwasi na yo a proposanga ke n'interna awa ko bimeza te mibali bazate awa ngana to koma ko bima na biso to komi ko bima na ye tindenge yo obali ye yebake ko bala yo po bala ye ngani mna pesa nzela ke obala ye nga na pesa kor ke bala na yo mais nga na pesa nzela ke o anzima yo bala pona ye kaka linga ka bala ote nina muke yo kanga nanu okoloba na yo kanga siko ba impact nga na sinya na mwasi na yo to melana nga na ye makila to kanga na nga na ye bolingo na kumba seke nga na ye zala pose nalingi ozala pose nalingi ozala pose zala mba to olongola pene lamba bien na chaleur wana kuto yoki nanu ka mususu yebango ke bazemi nyonso mwasi no ebimaka ye ebimaka te ngani mna longolisa kengo quoi oyoki bazemi nyonso na tsaka ngani mna longolisa ka yango poto sinyanga na impact bongo ngana muta watikala kobota azate ngana epe muta koboya muninga azate la temps nazolo bango liboso écran c'est que ye bango yona yene bokabona mengana te okabona te
Il y a des choses dans ces pays, la grande, mais quand on s'il te plaît, cesse de pleurer. Parce que au fond la mise, c'est comme si lion mais je n'ai pas compris. Bolimbi sanga bande kwa bolingo. Nga makambo na omona ngo bizarre. Moi yango to bana na yo chérie. Oui moi yango yo. Oui moi yango yo na misi nyonso pona sala o tuposa na boye na nourrir. Oyo futanga yango yo chérie. Non, na pitié. Maman, la grande. Bozana bilenge. Botu kubala na sika. Mbona nga lufu ya pasi. Bona nga pasi tilo na katani boye pona. Papa Chris yokoka no makambute tina mbetu. Okoka makambute. Siko moi sansani. Yokoka makambute. Est-ce que yo comme ça? Oh, mais c'est mignon, c'est côté moi c'est venu lobi que oza okoka makambute. Okoka kato komisa ka yeke. Ngani na sepelisa ka yango monika zakaka. Nani Aza anati. Kasi tuna yeti. C'est ça na yeba fallait panga na peso tanjelo bala. Yo pe lina yo ngo bananga. Omoni yo akoyo ningo yokusanga ondimi yokusanga soni na plateau awa yebonga na rando ekoti yona mobana kozana kimia te songa na moni ona nzela na woni yokutu ye na tana na yote yebso suka nika na kumoko yeba kotenga koma nayi babilengi wana na pesa na télévision pardon ba mot fort bon s'il vous plaît c'est pas bon. OK chérie chérie mobile na yo Chris obenga Chris nga yo yote chérie nasi kuma sanga onye usesanga o to sanga asanga biso da banda kala ti osolanga otina neti yo mutu za obeba yo chérie kipsa okoka kokomisa moi sto benga mutu za obeba limbisa ngai nyonso opeka eza foti na yo chérie so banya kopesa tante nenge natika makambo oyo metema bando ovoyage otikilanga tante ozala pembeni na ngai te ndele foti na ngai te sengaka tokontinue mena nyonso naoseboka pardon naye omonake naosala mabe mpe naofrene misala na yo nyonso ya ezosimba te akozi ya nyonso ngai naosala ndeko na ngai chéri pardon olimbisa ngai na reconnaître nasala kuzoba limbisanga pardon nakokofukama olimbisa ngai pardon limbisanga nafukama limbisa ngai Lina pardon mobile nanga pardon moi babuzoba okomo salisanga ezemio ona bando yebiso ke banolongwa ezaki ndeleki na muda banolongwa lisangango pardon mobile nanga limbisanga pardon nafukami limbisanga je place na motema no limbisanga pardon s'il te plaît limbisa madame Nayo je sais Maman Vanda tellement joyeux c'est qu'on Vanda s'il te plaît Vanda non cesse de pleurer chef nalingi toucha couple au Kenya na habité ils ont réclamé parce que pour ça qui pacte il y a 100 et puis il y a Kumba mais désormais à comment moi c'est abattu biloko mosusu pe ezali force na ngamo nazalaki natiki mwasi na ngai temps ebele nakenda luka po tozala bien oyo nyonso nayebisaki nasalaki nanga nasala tu azala posé nakendaka ba 5 mois mwana natiki ye atikalaka ye moko ntango mosusu mpe ezalaka force na ngai moko lena oza mwasi oyo na banda na obanda kala nyonso nga nalobaka na oyo oyebi kapasi na motema mais papa journaliste balie oyo basala deja nasanga na susu na mwasi na nga bu balie oyo basala baparti oyo bazoloba baposa ngai lisusu nalingaka mwasi na nga makasi nakootika ete bebe nalimbisi
Merci chérie. Oye comme buzoba. Et comme ça, buzoba. Avant d'accord. Non, pas journaliste. Oye comme buzoba, ya buzoba. Encore na lobi na kima boniko yoka ngati. Total ki. Yo sa di bomba na mutu. O grâce. Total ki apa mwasi na yo total esko ki ngana ye ande kwa nani pe azasu mwasa nani. Na bala na mbongo. Merci. Ako ningo kota nanga rando, olingo luka nanga guerre. Toyema na guerre wana. Yeba ngoke na mutu no ke ngai. Banda ko merci. Na ye toka bwana te. Kosi. Archi faux. Merci. Na yebi si okosi te la contrôler ba langage na yo. Oyebi très bien. Ngako bano beto so na miso batu. Oyebi peut-être. Portez moi so. Musika. Encore yo. Olingo kwa isanga na misa soi-disant eloko mobile naza akokaka ate eloko mon côté. So disant pas ngo zaka soi-disant. Moni petit serre yo. Okokaka ata eloko te. Ata comme ça moi so kokaka te. Okotika na ote. Yo kutu muni yo pena kunde ozana ko. Tala lina oyo na banana bande ko benga yo. Tala lina oyo akoka. Donc na yo batena bengo nani nengo zawana. Nazo mono lokwa mwa fumi moko boye na jo bana bandi ko fina yo nengo za akumisa yo te omuntu nga pe naza yana yo kumdia ko ozo garder bandi no te yo oyo kusanga soni na misa soit disant mobile na ko kanelo te akoka te loko te yo zo yo kusanga soni yo kutu ye nazana na yo te ye boke ngaso na mono nzela nga na obetisa yo betanga yo pe yo ye bango ke soki problème comme le za sima na moni yo oselo te nazana awa nazana tena kolanda na yo te me yo yo kanga nazo bima na ke no tika bino awa na kola sabino ke ngana yaya to ngana bandiki yanke emsu yo zalete osamwana yo osobika yo na relaxo tu qui peut te yo nabi bokina na relaxa yo merci beaucoup merci oselo bonté oselo te botika makama obunda no dina omoni c'est pas bien omoni chérie, parce que nangai chérie. S'il vous plaît. Naolinga ovande la kuna. Keno vande de l'autre côté pour yeba ko surveiller bino. Maman s'est calmée. Papa Fabien, soko koya. Maman Fabien, ni bindela lingela ka yo bébé. Lo sango na boyeti, ponyo ibisenga iti chérie. Lina ça que luka na qui ne pona luka pona biso pona foi na biso lina usa mosna ngai na ko tika oti ata mabe no ndini na ko tika oti mais papa to bosinya zo bangisa ngai non papa c'est rien le bosso ya nzambe to luka l'homme papa Fabien s'il vous plaît to bosenga na yo. Nous avons bossé à la plateau sur Okota. Voilà, merci beaucoup. Maman Joyo zo microana pesanga oyo poto pesa papa. Thomas Vandawa. Bonjour. Papa Fabien na banjo lundi du début jusqu'à la fin. Les solos yo ya bande ko na biso. Alors en tant qu'un homme de Dieu, ni n'aurait ko parce que papa zo bang ali ba pacte oyo basala. Ya na leki et ko rattraper bango misala ko tambola te. En tant que l'homme de Dieu, côté spiritualité, ni au conseil, ni au groupe Sabon. Merci beaucoup, Papa Chic pour Namaloba. Denge Papa Zoloba, Yazobanga, et Papa Teko rattrapé Bango. Nakoloba oui et non. Pourquoi? Et qu'on rattraper Bango, ceux qui babouki à moté, et qui kolongo la bokasi nango, ceux qui paient au bouki, hôtel, to. Papa to esalima pamba te omona Bible ezotalisa biso na 1 Corinthiens 7 je crois deuxième verset zoloba de toutefois il faut qu'on éviter la relation immorale surtout du point de vue sexuel donc mobali azala na mwasi na ye et puis mwasi azala pe na mobali na ye omona déjà faut tes consommer déjà uta e bandeli yango des fois na beta sete mingi na bandeko tango okutanaka na yebisa bango ezaka malamu à chaque fois ceux qui okutani na ndeko
luka au moins oyeba mwa ba vérité ya vie na ye ezali malamu papa Chris na koloba na oboye mukanda nzambe ezotalisa biso na Matthieu 19 5e verset lobi l'homme quittera son père s'attachera à sa femme bango mibale bakoma moto moko na nyonso esalemi na mama. Je crois d'une part eza mwa moke mwa négligence na yo ya famille malgré makambo ebandaki na ebandeli avant relation na bino ezala. Je crois oui koluka mbongo libanda eza mabe te mais ata ozoluka mais faut luka beaucoup plus pe opese pe se famille opese donc autorité ya mobali esengeli donc à chaque fois ata ozobima kangaka porte no ya malamu pa porte no ya ndako ezala malamu genre ko otondisa pe mwasi na lolenge ya bango basi ndi ozomona bango boye c'est eza tout un monde oyo solobi bando comprendre ngo lelo mokili ekosila pe otikala comprendre yango esenga ko les miens okoki kosala luka o tracele nzela oyo okoki kogere malamu. Bien sûr passé na ye eza ya makambo ebele ya mabe mingi mais na kosenga na yo malgré ndenge esalemi okola azali mwasi no oyo bala. Je crois nzambe alukaka beaucoup plus place bato imité ezali malgré mbebe esalemi esengeli koluka kobongisa mabe bisika ezali et puis kotia kimia ya nzambe nayebi ke nzambe akotravaille na kati ya nayebi ke tokozwa temps ya koluka kotrouver solution na makambo wana par rapport ya makila oyo esopani parce que nayoki mama alobi ke ezalaki na bazemi des fois bazolongola ngo or makila egangaka makasi ndenge bible ezoloba l'âme de la chair se trouve dans les sangs donc makila ndenge ezwana eza pe na pouvoir ya kokangelo pe makambo ebele ti ozoloba ke misala ezotambola bien te c'est parce que ndako na defo mbimba na lofu oui loko sokende kaka boye bakokango c'est normal parce que bozovivre de mibali na mwasi moko. Or bible ezodétermine bien lobi mwasi na mobali elobi teke mwasi na mwasi bako mobali na mwasi etikala jamais ko oui eza makambo oyo beaucoup plus ba famille nde baimposaka makambo oyo bango omona kobotama na bango par rapport à descendance omona ke nos arrière grands-parents baza na babiloko mo banda kosala na kala omona mpona koluka mbongo to koluka bomengo ya vie bazalaki oblige ya kosakrifie bagénération ebele ya kati ya bapara or baparent ntango mpe baye lokola bayebi mpe vérité wana malamu te bana baza oblige ya kosubir makambo wana ndenge balobake mikolo balie manga me bana mike nde bazoyoka ngai ya manga wana c'est-à-dire descendance wana ekosubir mabe oyo mikolo basalaka yango nakoyebi soki oyo azali mwasi nao. Mais je crois à travers la prière tokosala tout tobuka mabe oyo epangi na kati lokola ye moko aza consciente à comprendre que ezaki vie ya mabe ya kala ndenge andimi bobalana eloko na sepeli mpe elongi po mwasi na ngai nde moto abimisi vérité andimiki atika makambo yango esiminga na motema mpona limbisa ye. Oui, je crois tokosenga mawa nzambe likolo na ye parce que lokola permetaki po ndenge hébreu ezotalisa biso ke le lit conjugal ekoki kozala jamais suye lokola permetaki ke mabe wana elanda meme na kati ya ndako. Je crois tokosenga na nzambe oyo azali miséricordieux mawa wana ekosopa na likolo ya bomoi ne ainsi ke likolo ya bomoi na yo. Je crois bafere no ekozongela lisusu malamu boye na oketa lofusu te na salaka makambo yasi na DM mais aza na charge na yo esengeli ozala tout le temps pembeni ozala présent parce que ndenge bakoko baloba soki papa aza na ndako ezaka pasi mpo moyibi akota tondoki akota na ndako donc papa en tant que chef ya famille esengeli opese na kati ya libota na yo opese sur tous les plans mpona koevite mbebe ekota na kati. Je
on a koyé koloba ya mwana papa. Voilà, Papa Fabien, quand même, sur le Sambo, toute cette émission en beauté. Merci na bande on a biso bayaki awa. Malgré mon sous abimi na kanda, na yebi kenzamba aussi ma monté mana à travers la prière pour ça na bande pour que après sa couple Oyo Kimia. Oyo posant un problème, surtout n'hésitez pas de nous appeler ou le capé na par rapport à Jésus-Christ. Nous avons une équipe pour vivre awa et pour sungayo na mabonde li. Oui, nzambe a résoudre le problème na yo. Oui. Non, l'homme de Dieu à cause na yo après émission, c'est mieux. Oui. Vous allez poser non, ça sert à rien. Voilà. Ce sont ma force les akatinae, il y a mon moto ça la kalu vraiment. Mais rassure-toi, je crois nzamba lo la kobase là et ma bien kokoma. Mais j'espère maman. Est-ce que vous avez décidé ya otika makambo nyonso otambola na nzela o ezali ya solo o nzambali? Papa natiki yango. Eza mabe. Bondela pa nzamba limbisa ngai. Na nyonso nga na sali na ndeko na nga mwasi. Nzamba limbisa ngai. Pe na lobi yango na miso na bino, na miso ya mobali na ngai. Na osala ngo lisuti. Je crois nzamba lola ayoki yo. Amen. Isengelo lo bana mutema. Je crois nzamba lola akoyoka o par rapport ya ndenge olobi. Mais j'espère papa malgré ma be komi uka place na mutema na yo olimbisa mama opesa ye esika na mutema na yo. Et puis je suis sûr lokola nzamba travailler bisika unité zali ebike nzambe wana ko restaurer couple na bino. Mais je crois après ma service à prière ndenge tokolandela pona likambo elongwa je crois kimia ekozala na kati ya lipoto. Amen papa. D'accord, pour Sambeli. Seigneur Jésus-Christ, le miséricordieux, te pèsons merci. Merci parce que nous sommes les kamalamo conformément ilobana okolo Yesu. Ikolo ya couple o okolo Yesu na sengete mawana yo emimonisa malikolo na bango. Ce qui auparavant batambusama ki selon ignorance ya mokili. Na lingete grâce na yo ememaka connaissance e ingela na kati na bango. Na bengani musika na bango okolo Yesu. Force nyonso ya molili okoki ko poursuivre bango pona ko déstabiliser couple oyo ezala musika na bango. Na ndimisa miete na makila no sopaki ne kulusu nkolo Yesu ezali po bazala racheter na kati ya réclamation nyonso ya libota tikete ngolu na yo ezipa malikolo bomo na bango na bondeli bongo na kombo no eleki likolo ba kombo nyonso nkolo Yesu Kristo etolobi amen. 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 Merci beaucoup na bala nyonso bazwaki libako otala biso na Chebiso Télévision. Merci na bandeko OP babengaka biso pona ba bo jujara biso te to ça de notre mieux to si c'est bonito si ça lo lenge nini to si c'est émission pona mkola lelo soki Jésus Christ azongi te to kuta na pona émission sika. Bye bye.